Obéla pe liboma te toka sans kobela liboma. Non, pe sangwana? Non, ezalaki ba Obéla liboma ba vent ba bande pe otinda. Et ya kapé. Mais natuni obéla liboma to yoka ke mona wale. Uta bo mwana na ngai kozala na bonzambe ezali kozala la plainte, kozala na bo nzambe te ezali kozala mokiete, nzambe azali ata place batumi balé bazali. Yo moko ebindeli lo banzambe. Ozo beta du soleil ya plein, je suis père ba on trincer ba plein ya stade des eaux dérangés yo. Oh. Plein stade de dérangés l'électricité qui aux ananzambe. Non, au moins soki to limito ba plein des places nzamba zali to ça mabe. C'est-à-dire surtout tangi bande ko na biso mi balé bazana polémique pour le moment. Nanya yebi ba komora bango te. Ba garçon mi balé bazoyemba. Ba frère na biso bazo sala musique na bango. Mi balé yebi bango mais c'est important to tanga bango te ba mi balé ba sa musique na bango ba peskutu ba bango ba kombo. Ba to wana ba sali ba plein. C'est-à-dire ba to wana ndenge ba sali ba plein ba leki pasteur ki zamina na bonzambe. Est-ce que l'équipe pasteur qui zamina na bonzambe? Parce que bango ba yeta verset non ba sambele mutabika te mais bomo li bidon de ba biki en désordre pas pasteur qui zamina. Sikoyo bato wana ba l'équipe pasteur qui zamina na bonzambe parce que ba sali plein aux autres bisanga wana. To musala ngeza na kati wana. Na kati ya martyr wana musala nga peza na kati. Net musala ni parce que yo za susté bo mona net ke net olongo lo alesa ko ya menza mazo confondre bino. Bandi bazo bakisama plainte libanda et le qu'on a OK. So ba église on a bâti ba réunir bato ba sali ba sensibilisation ba ki na stade. Yo lo baké effort na ngeza na kati wana te linzaka na ngeza na kati wana te. Ah papa. Linzaka avec ki bonzambe. Soki oyo simba ka mitema simbi motema mutu ba répondre ata mutaki osala ba kisi na ye biso to croire na nzambe soki asali ya ye biloko minga na atala oyo azali kolona nyonso je moko foye ba ke les saliers individuels fona ke na sambe place ya bosolo place na moni bonzambe c'est un peu ça parce que place ni bosolo ezate soki pa na bosolo ezali place ni bosolo ezate. Non, ko juger nzambe ndem ta juger ka place au bosolo ezate et puis na ba oyo basambelaka nzamba la kisaka bango pe amoni pasteur na forme mususu a comprendre que te pasteur wazani na bonzambe te mutu ye moko e engagé ka mutu ye moko na nzambe mo nda yebi ke place au bosolo ezate. Est-ce que place au bosolo ezali bonzambe ezali loko ya ba délivrance aux âmes yaka mbongo yaka maboma bambasu bani oya na ngo to ouais ezako to bien loko poser une question au komona hein. Donc awa ebele ya ebele awa oya na ngwa ezaki biloko na kati ya nzambe na kati na moto kasi biloko no bana ko sala ko na ko na ko komati na niveau qui te mozo prier bata ebele elo c'est la polémique c'est question elo mo sala ba bengo mbango ki on ko prier o comme ti na niveau qui on prier le papa no ya molimo ya te zalaki mo ba papa za moto no ba pour ceux qui problème ekte likamboye mbana nanga bosimba nga basambela eza prier osamela pe papa no papa wala eza problème non papa ko ba longola ngeloko oyo balongoli yango eza likamo oui eza bikamo ba masas ba biloko mo bongo ya vous dérange pas que ozo évoluer na ministère no sans ozo bénédiction papa no ya molimo te ezaka bongo te frère Abakouk andozo maboka belte pour frère Bakuka bandi église pour faire zongi pour sécurité mais ba vérité ba frère mususu ba yoka na te o nga na tile ba yo na tile ba église bazo maboko bénédiction te il faut ba pambola batwana il faut ba tchama maboko parce que na église soko moni 4-5 personnes ba komi ko diriger ba o ba yeba église za ka mabe makasi pour l'église net aw so moni nga lelo comme loba que quelque part pe mutu mususu na famille na nga be na ndako na nga zoloba église baby mais tant on loba que église baby ce qui est beba mais ne to monique ko y partir mais doit avancer toujours et so que ne liboso non kolongola nga na souhaiter papa même que église ko yate na nga ka avance mais à makasi parce que loba que non les centres spirituels voient mal spirituellement maloba no on tu te rappelles de ça à propos non la spiritualité aux montrer que vous créer un peu de guerre entre pasteurs na père spirituel na stade de martyr OK était mais tout monde on a parlé du peuple et pas père spirituel ya pasteur Walesa oh
père spirituel ya pasteur Walesa, pasteur Richard Ilungankusu onazo kobenga patriarche. Moi que au créer mon tension mon kuna parce que dans centre de réveil mais que se réveille que longo na église à Walesa donc pour na yo ba o yaye ba ko soutenir yo te ba ko pousser un peu mais na ote On les évangiles parce que se réveille que bimé na va normal. On les évangiles. Oyo ka ki pe masolo non ba onions tout ba na ngamu ne ba ko ki pousser un peu. Na yo ka ki masolo na likambo eza boye. On dirait qu'on doit continuer toujours à s'aimer trouble. Au moment qu'on pense à l'église, il y a pasteur Walesa par rapport au Kéye Papa Richard. Alvin, c'est une bonne émission. Basé sur un bon thème, c'est dépôt qui n'a parlé du peuple. Au plus na mutuka. On est d'accord que Èvre Papa n'a pas la ni le colo. Au plus na mutuka, il y a pas eu que soit. Pour votre information, pasteur Richard na pasteur Walesa na ndenge na yo que il paraîtrait que basé sur une bonne relation à cause de pasteur Diba. Présence non on a parlé du peuple. Na mutuko pesa ki. Naza na kati ya Yesu Kristo. Condamnation yuta wapi? Pasteur Walesa condamné ngate yo condamné ngate tout. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Yo longwa na ndenga mabe ko ka ko poussa na peme nya ba o ba peme nya wa na Walesa te beaucoup bundana liloba na nzambe non peke na yo kaza ya solo que tant on est na centre réveil yo ndo zala ki moteur ce qui ke baka ya ba délivrance papa Walesa aba on s'occuper na on te yo ndo ba on s'occuper na ba délivrance non soit ya ba mbasu ko délivrer bani ba tunde ba mona ka musala ya mutunde ba pesa ke ba titre na tuni question répondre na o toyoka concernant yo panda ba période où on travailler dans centre de réveil nazana esprit ce qui est baka eye yondo ba on s'occuper na ba on a reprier pasteur Walesa ba on reprier ya aka dimanche à terre ce qui malade ni bo apesi bino di bo s'occuper na on prier délivrance et salami selon grâce na ngai ba ndo utiliser exacte que on confirmant oh c'est pela ndenge ndela ya Schengen et kangama pona papa non comment que on y va bandi mignon so kuna papa na ngai nzela Schengen kangama oh nzambe za roulage nzambe za roulage soko kanya fongoli po c'est une question mo ya ndemo gelo dera elembe alanda ki ope na ba enseignement pesa ki na France azala kuna na Paris alobaki que net que papa dit bazo matamakasi boy ya lobaki que place à route que le centre spirituel va mal spirituellement parce que famille est kotaki moi c'est à kotaki bana ba kotaki moi c'est bana ko konza yo pe na élévation gloire nzamba mema yo moi c'est ya pe okotati ka comment diriger moi c'est ngaza azana soki mukolo nzamba obenge na ministère na lobby ba tchele ministère na parce que vous avez koloba na émission que soki famille déjà côté na ministère za mabe. Oui, ce ministère est allé vision, on a appelé visionnaire, appelé deux visionnaires. Visionnaire, à Zamoko. De eloko ozali na mes contacts là sur Wotaki. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste Nzela Lola rentrée de nous suivre. Et si ka bonzambe et kitara na loyemo na malo apena misala bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boeto kwa et le ce soit puis elongo na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema ya vivence de homo de pilon no pena mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boeto kwa et le ce soit puis na masa zo c'est épisode bien aimé quand ne bozo mona to changer plateau toza quelque part quoi toza na église ya moko ya ba serviteur qui n'est pas présenté que vous connaissez très bien moko ya ba homme de Dieu pasteur Diba Wanzan que vous voyez très bien toye ko tala na église na ye azawana qui je m'avais dire shalom papa shalom monde ko Alvin nzamba pambola mikolo belé première fois to na plateau première fois to vanda okimana kibaraka te nazai concentré na musala concentré na musala nakima kote oza mutu na nzambe so wakimio mabe yeah ba o ba mono kala ba mono aussi non na pesi bande konyo sombote partout bozolanda message ezali évangéliste Diba Wanzambe ba benga ngambi na ba kumbo ebele ba église anti-démon ba msusu les chasseurs de démons dans le monde entier donc ezali ba titre ba pesaka mais kombo na ezali évangéliste Diba Wanzambe na mission évangélique Goshen donc on la représentant les gars na pesi bino mbote bozolanda biso bata Facebook bozolanda bata YouTube partout boza béni na ba chaîne de télévision nzamba pambola bino
Donc Calvin est un bien lelo. Pour le biboni papa. Merci beaucoup papa Diba Wanzambi. Après ça on va comme belé mais comme on dit Diba Wanzambi. Et pourquoi changer comment? Non, comme on a vraiment Ezali Iva Diba Kabula. Comme on a yebela que on a comme mosusu. Na Ezali un mot bazo bien Diba Walesa. Ah Ezali même combo. Eza même combo. Wanzambi na Walesa Ezali loko moko. Et pourquoi vous préférez que changer Walesa wane longo comme Diba Wanzambi? Na kalabawande ko benga Diba Wanzambi. Mais sikoyo place nazalaki lokola pe na kutanaki na pasteur ba obenga Diba Walesa. Donc na mbona mwike ba changer na ba nkombo na ngate. Mais na bimi bisiko ba ko benga Diba Wanzambi. Na sepeli eza vraiment malade. Ah OK. Merci beaucoup papa. Diba Wanzambi, avant de continuer ma solo et émission Nabiso, actualité est partout. En tout cas, nous sommes de cœur avec Papa Nabiso, toujours soutenir l'évangéliste Oyazola Nabiso, évangéliste et représentant de la bonne semence na Paris, pasteur Charles Costa Bambeko, na Maman Charlie Bambeko, Bazola Nabiso, na Moussala Minene Bazo Sala Papa, Oyo Kindenge Église, Yanko les aliments, c'est tant que qui nous voit que pasteur Charles Bossa Bameko, il est combattu partout. Message nous au cours de Banabao Bazolanda. Non, d'abord na ninga kina yoka mirmir na yoka ezaki problème nini. Qui a sali kindumbate, na qui a bonné mutute, a escroqué mutute, na comprendre des habitumba ministère. OK. Parce que mutunyo sur celle la nzambe na logique. Il faut toujours à diversité tellement. Tout à fait. Ou soit le tellement nanda kuna yo, ou soit le tellement pas ba voisin. Donc ce qui est comme lié na ebi que ça parmi bato babimisi mutu parmi baoba et ça bitumba akolonga ngo ezali kameza aza premier te biso tozongo akolonga ngo ekolela tempête akoleka ngo et ba o nyonso to bazali sima bitumba kobunisa musana na nzambe bazoka shit na ye bazoka fermeture ya église na ye bazo finir tongo midi pourquoi ye mutazana ye innocent okolo bani non nako lobake soki zo bundisa musali na nzambe ou soto zo bundisa musala na nzambe Ozo bundisa nzambe emoko. Ceux qui osent parmi bateaux bazo sala makamwana par jalousie, par motema mabe, tika emoko ceux qui sont dans les vrais. Akwa mata. Ceux qui sont dans les faux, nzambe ko isai. Ma mingi nzambe emo mto ko isi bango. Bazaza bakomi ba chanteur, bakomi sala ba musique. Nzambe mto ko isi, muntu mto ko isi te. Il suffit ka tika le temps, ceux qui zo sala na ndenge ya logique. Tika le temps. Mais yo zo kindo bundisa ye, l'erreur makasi ya mwana. Tika ya mata ezatana ye, amata akende. Gloire au Seigneur. On dit que ezatana eza difficile na un pasteur qu'on dit que moninga na pasteur que azana grâce nzambe que ezatana yo na moni ezatana ye. Qu'est-ce qui vous a poussé de dire que ezatana ya pasteur Charles Bossa Bameko? Non, moni ko réunir bateau. Ezalaka ngolu na nzambe. Mais ko fandisa bateau. Eza soki ozana eloko na nzambe. Na landa kapé moko afandisi bato ezatana et pourquoi pas to bolo ezatana en tout cas merci beaucoup pasteur ezatana et nzamba pambola ye na zape parmi ba oyo baza combattu na ministère molende toujours ko lâcheté za ba makelele ya pamba zala concentré sambela soki ozana litige likambo na mutu solo na ye soki ezate ni mona à l'aise continuer na chemin na yo soki bitumbe ba telemi prie. Gloire et que se manifeste toujours. Merci beaucoup l'évangéliste Diba Wanzambi. Nous sommes dans la mission de partout. Tu es dans l'église na yo papa. 3 ans. 3 ans et coquille. 3 ans et coquille. 3 ans et coquille. Et bien les fait ça qui chance. Quand on s'est rebellé qui et pas papa non au sala église na on fait ça qui chance. Après ça 3 mois qui aucun musique. Rébellion ezali soko bimi na kati ya royaume nzambe. Ah bon? Oh, ça là pour les rébellion te. Rébellion ezali soko longwe na kati ya bonzambe. Séparation est normale. Christ azaki na bango 12. Un moment il se na kaboli bino bokende 2. Soki ce qu'on a bimarate. Ba mususu wana banga basukande parce que ko bimananga ba mususu wana bazupe liberté. On a zagi Moïse. Fallait la bima pour bon peu besoin liberté. Liberté comment liberté ni besoin qui? Non, na. Bazaï na liberté, te bazaï na prison. Non. Yo yo ko délivrer. Bazala qui ba pasteur responsable de l'église. Bon, un abimi.
confirmer bango ba côté ba pasteur responsable de l'église mabeza wapi liberté obimi opesi bango pour ça peut resala ba pasteur responsable non on a pesi bango pour ça te na bimi ba jupe chance ya ko libérer bango na sorti nanga o libérer bango comment na comprendre que bazaki ba prisonnier ba kangama ki yo libérer bango comment bazalaki na kati église bazo est vrai na kati église sorti nanga après si tu tali au komona ke bango nyonso to babisi bango bokende boye vrai na basa nzete na ba place apesi bango accès à bakende. Donc si je vous comprends bien papa wale ça yo pesa bango liberté ba ki on sala pe ba église par rapport à la création na kokende na kobima na ngande bango pe ba yo kozwa liboso ezala raté te moto kokai ko cha centre de réveil libanda te et pourquoi eza wana réponse que écoute pas visionnaire écoute pas visionnaire yemoko akoloba pourquoi parce que créer là ba problème est na salaka évangile ya kofungola ba église je me rappelle papa zaki na Zambie na Zimbabwe azali kuna abenga bisenga kete sala mo ba groupe moko boye ya bato bando sambela na ba commune nga na balusi yango komi ba église na komi ko bâtir na ye na bâtir dans une autre nature église de bosso na yebike na balusa na yaka na fungoli na pesa pasteur Freddy ozaka interprète na pasteur Freddy kadima na pité pasteur Freddy atikala wana ka pasteur na kei na fungoli pe na bandal na chejedo na fungoli partout wana na che boyoka nyezalaka fenzate na ba chef ko bazalaki présente na avant papa zongo bazoko di ba commencer la biloko mo mais éviter que nazoki mo autorisation pas na ye OK ya c'est quoi partout autorisation na habiter et que ka bongo ndo moni to fungola ki mo ba musala wa quand même ozo reconnaître que osala papa no mabe obima un grand liboso na o joie une gratitude na ndenge nini ko expliquer na bien ko yaka na église ayambio asalisaka yo asupportaka yo et comme na moment mo se sentir que comme capable de créer okomaki na idée mon ya mabe na cc ya kosa l'église okomi kosona bandi misu pemeni bamisu bazotinelo bambongo papa azoyeba te ezowuta poto réaction par rapport à bamakamon tu ebima wana okoloba nini non naza vraiment moto oyo nazalaka un peu juste na makambo nyonso nasalaka nazalaka juste soki olandeli ngai kosala mabe eza mo moko makasi kosala mabe eza mo makasi na yango na bimaki par candidaté par sentiment te ezalaki message ya nzambe bato ebele baboyaki yango lelo nakokisi 3 ans bamingi baye kondima yango lelo ya nakokisi 3 ans te nzambe nde moto ayebisaka bima donc ezalaki kosala mabe te ezalaki koobéir na oyo nzambe alobaki mais lokola aza motu lokola tobanda ofanda na ye peut-être soki ye parce que eza séparation nga mpe soki nga nazala mpe mosika na ye ezalaki teke nasali ye mabe nga mpe kote nanga nazalaki na mabe mais lokola toza biso nyonso mibale na ye soumis na oyo nzambe alobaka yango moni toza soumis koloba ye teke bato mosusu babandaki kopesa ye mbongo napesi ye te na ndenge na longwa bato nyonso bazali satisfait opesi mbongo na wana lobi soki kete ye abengi yo te nga moko na kotya pression ntina ndenge ye yakolinga abenga yo mbongo eza biloko oyo nzambe asunga biso tokola nango na famille toza na famille moko pauvre te nzambe asunga biso bouta bomwana tokola na mbongo donc yayo ya bato donc leçon wana eza leçon baparent bapesa biso nzambe kolongana wana centre ya église de réveil par rapport à bapropos no ebima onire ke yo nde okeye na nzambe ya solo epona nzambe atikali te mais après quelque temps tozomona toujours baplein makambo nyonso ezoleka balamu oyokaki nzambe yango bien to oyokaki nzambe bien te papa diba non likambo ya koloba ete nga nake na nzambe bango batikali na maboko pamba eza mabe ebimaki neti ke bongo te likambo ezaka boye place nyonso bato bafandaka baproblème ezangaka te place nyonso bato bafandaka baproblème ezangaka te kolongwa nga na longwe bato mosusu ya logique na bamakambo oyo mibale bakokaki koyoka babikela makambo wana eza ya somo parce que na église soki omoni 4-5 personnes bakomi kodirige
ba oba yeba église za kamabe makasi pour l'église net awa so moninga lelo na komo loba que quelque part pe mutu mususu na famille na nga bien ndako na nga zoloba église baby maintenant on va que église baby ce qui est baby mais tout monde qui est par terre mais doit avancer toujours et ce qui est liboso non kolongola nga na souhaiter à papa même que église ko yate na nga ka avance mais za makasi parce que le bagi que non les centres spirituels voient mal spirituellement maloba non on tu te rappelles de ça ba propos non na spiritualité na spiritualité tozo sambela okomona makamususu onzamba zo lakisa yo peut-être yo ko kanisa pour na batunion tout mais privé pour na yo mo donc ça engage que moi-même la spiritualité ils ont engagé que ngama donc le bango peut tata na micro ata na émission les saisons engagé que ngamo ko ba o ya spiritualité pe ceux qui ba ozala souci ya koyeba na pisi bango devoir la ba sambela ba yeba pe résultat o pasteur di bazo ke zanini bango pe ba sambela kozala na bonzambe ezali kozala la plainte kozala na bo nzambe te ezali kozala mokiete nzambe azali ata place batumi balé bazali yo moko ebindeli lo banzambe lo beta du soleil ya plein je suis père ba on trincer ba plein ya stade des eaux dérangés oh plein stade des dérangés l'électricité qui aux nzambe non au moins soki to limito ba plein des places nzambe azali to ça mabe c'est-à-dire surtout tangi bandeko na biso mi balé bazana polémique pour le moment nanya yebi ba komola bango te ba garçon balé bazoyemba ba frère na biso bazo sala musique na bango mi balé oyebi bango mais c'est important totanga bango te ba mi balé ba sala musique na bango ba pesi kutu ba bango ba kombo ba tona ba sali ba plein c'est-à-dire ba tona ndenge ba sali ba plein ba legi pasteur Kizamina na bonzambe parlons lingo lo banini au toucher point mon fort te ba tomi balé oyo ba sali ba jeune garçon ba frère na biso bandeko na biso miseka mokinde ba sali ba plein wa o ba toni est-ce que ba l'équipe pasteur Kizamina na bonzambe parce que bango ba yebeta verset non ba sambele mutabika te mais bomoli bino nde ba biki en désordre pas passer Kizamina sikoyo batwana ba l'équipe passer Kizamina bonzambe parce que ba sali plein aux autres bisanga wana OK et donc, papa Kizamina ba miracle ça mana stade de martyr ya aza mutu ya kopesa ba fleur pour aza na bomo nzamba pambolo mosali na nzamba nzamba za parcours nzamba yebine mukonde azoke nayo pona ngai félicitations coup de chapeau nzamba pambolo c'est ça. OK maman et pas Kizamina mais au beti du solo ya papa na hote na plein o ya salaki parce que le bi que ba plein la kiste ko zana ki bonzambe bongo plein ya papa no esiko bimela biso to yeba ki yote to ko yeba on est pas walesa non félicitations ça l'équipe bien pasteur Asali événement selon directive ya Nzambe ndenge Nzambe ebisi c'est ça le problème selon directive yo pour confirmer que ça directive ya Nzambe mais era muto zo engagé Nzambe to landa malobo izo buta na monoko moto Nzambe ebisi na sala ouais mais tu yo monaka halubi Nzambe mta ebisi sala déjà na théologie ba ebisi biso muto zo ba ke Nzamba lobelinga o kota likambo na te po ebi ke Nzambe mta lobeli sikunga na okota ndeni OK mais tu comprends bien on peut ces félicitations te pourquoi non naïbisa kayo mingi Bible lobi yango chaque chose a son temps tango na ba moment nyonso hein ils en attendent tant ya lisolo tant nyonso nezali pourquoi pas mais après quand même 3 ans séparation vous n'étiez pas en bon terme et c'est quand même que yo zo zela que papa bana mona to yo ne mwana bana que osenga papa pardon boluka kimna le Bible zo ba que rechercher la paix avec tous et la sanctification. Non, tu vous informé peut-être te. Au seul cas tu kutana na pesi mbote te parce que tu sto kutana déjà. Au pesa mbote. Bien sûr. Tu solo li. Bonjour papa, ça va? Tu solo li. Et pourquoi na stade de martyr tout monde qui présence non te? Non, dans un qui na occupation spirituelle na ba prière. Ils ont des églises différentes. Quand tu dans un qui na ba occupation ou église et sengela nga faut na participer. Côté kuna pesa ki na événement. Sikoyo na kokai kotika bato na église boete na kende ko ozaki invitation te non ba invitation neti okomi papa boye invitation ko utaka papa pasteur yemoko abengisa ki yote wa te pona obengisa te abengisa ki te pona obengisa te ozomonte que ozo créer un peu de guerre entre pasteur na père spirituel na na stade de martyr OK ite metomoni on a parlé du peuple et pas père spirituel ya pasteur Walesa
père spirituel ya pasteur Walesa, pasteur Richard Ilungankusu o nazo kobenga patriarche papa moko malamu nazaki na ngomba nazo sambeli abenga na telefone ye moko na telefone na tuni nani o nga pasteur no ai swinga makasi na okaki soni no ki pasi na niveau na ye kaka ozomo nazo benga na bi papa ngai nazo ya na yepe na koti vraiment accueil ya malamu et puis ya ebisinga na participer na ngana église na kati bengi ozali na zamba ouais pasteur abenga na zamba esalinga soni na se préparer na ye ko honorer na moni apesi na appel pe invitation ya ngai moko pasteur Diba Wanzan ndina kendaki na assister ye donc na kokai ko boyate monte que au créer mon tension mon kuna parce que dans centre de réveil mais qu'on se réveille que l'on a église à Walesa donc pour nous yo ba o yaye ba ko soutenir yo te ba ko pousser un peu mais na autre on les évangiles parce qu'on se réveille que bimé na va normal on les évangiles on yo qui peut masolo non ba onyons tout ba na ngamu ne ba ko dire pousser na yo ki masolo na likambo eza boye mutu moko te na bande église na ba pasteur nyonso ya monde entier sans azwa mondemi ya bato pardon ni le bani pasteur moko te abanda œuvre musala nzambe sans azwa mutu moko wuti peut-être na nzambe malamu na Branham na Fepako jamais au bande église ato bengisi bango te mutu moko ya église moko foya assister eza ba œuvre ya nzambe mtasala kango ko yo kozwa mayele makasi ya okanga bato nyonso te bobima te non nde toza bo tosambelaka na bango totiki bango bazongi dimanche oyo akoya te okosala nini je moko foyeba ke les saliers est individuel faut na kena sambela place ya bosolo place na moni bonzambe c'est un peu ça parce que place ni bosolo ezate ce qui est pas no bosolo ezali place ni bosolo ezate non ko juger za nzambe nde mtajijaka place o bosolo ezate et puis na ba oyo basambelaka nzambe alakisaka bango pe amoni pasteur na forme mususu a comprendre que te pasteur azani na bonzambe te mutu ye moko e engagaka mutu ye moko na nzambe mo ndayebi ke place au bosolo ezate est-ce que place au bosolo ezali bonzambe ezali bande bazola no liboso ya caméra nde loko na lobi ke eza ba exercice spirituel yande na tuni papa eza question mo simple eza vidéo au sala l'église va spirituellement na maluba musolo moi tozo misana émission mais yo yebi ke yo landaka ba vidéo no kata ko sala mama na vidéo Alvin fallait que to na fundo pa pa to la zola ndo on est dans ma solo akala yande na tuni place au uta bonzambe za to bonzambe za te parce que to mona on dit que yo muto bimana nzambe ya malamu d'abord na maluba na biso ke na longo po église ekufate olongo pourquoi na longo po nzambe ebisanga na longo na longo po église ekufate on a dit que félicitations à Moussa Salem. Félicitations à paix. Au cours de la pone na ya koto na koto Moussa ngeza na kati wana. Na kati ya martyr wana Moussa na peza na kati. Net Moussa na parce que yo za susté bo mona net ke net olongo lo aller sa ko ya menza mazo confondre bino. Te. Bandi bazo bakisama. Te. Plenti libanda. Et le kono ko bisa OK. Ce qui est à koyo bien koité eza nzambe calculer nzambe. Mais là, on a sepela Toyo Kakaza na santé malam, aza bien. Ouais. Là c'est normal. Et là, on a mis balé, on a dit que Moussala Nanga, bah effacer la Moussala te, bah bander la paix Moussala te, bah effacer la Moussala te, bah bander la paix Moussala te. Aux au courant, aux en information, qu'on a bâti l'église. C'est pas monsieur Balobin que yo ba église on a bâti ba réunir bato ba sali ba sensibilisation ba ki na stade yo lo ba ke effort na ngeza na kati on te linzaka na ngeza na kati on te papa linzaka eza ki bonzambe soki oyo simba ka mitema simbi motema mutu ba répondre ata mutaki osala ba kisi na ye biso to croire na nzambe soki asali ya ye biloko minga na atala oyo azali kolona nyonso nzambe wana pesi accès ke bato ba répondre to ko féliciter musala baté ki mamote balobaika pona Christ partout boloba pona Christ ngana oya partout boloba pona Jésus Christ ngana ko participer
Ok, merci beaucoup. Mais dans le stade de Martin Oya, qui était l'homme de Dieu, dans la poste, on a caméra. Question, monsieur Bandeo, non, il y avait des problèmes entre nous. Pour Nakoya, et c'est une réconciliation, et c'est une entente, moko, et c'est une paix. Batuba mona déjà, bamona na déjà. Kobima boye, mon sous a dit ah, papa le bar na papa vas-y puis na bomaka na che poison aïe les sous pour aboma mon biloko nyonso les a ba intention toza déjà ba leader d'opinion donc oza na bato na sima ba koninga te ba cracher loyo ba koninga te ba fingo ngapi na koya na bato moi dès quand on est ko sala mabe yango zo mona kete tozo batela bato to batela pe musala nzambe. Parce que par rapport à Nyons tu es l'homme de Dieu, est-ce que avant peut-être que nzambe lelo ke aya au cause de courage ya kokena aussi papa na pardon te ke na nyana bomon na poison na nyana bomon na masasi na coopérer na chauffeur Nyons wana question na c'est qui sur papa koluka quand même kimia ti lelo na sengi vraiment nzambe omoni atako sekana muto ayebi makambo mokile yebi ke muto ana pondre motema te ouais parce que c'est linga passé c'est qui singa ça solo poizo ko no bon pasteur walesa non moko mwana no liboko ma papa na kolobelo vérité na kombo nzambe nde na zamboye na za na ba age belé bato bayebi na za papa ya bana belé non non mona couleur à poison te naza pe na tina ya ko boma moto mokili te na ko simba pe poison te na lobaka boye naza pasteur moko batienga na kati ya ba pasteur 15-10 na obima ata na mboka bapaye oyo na sala ba milulu na Paris wana nga moko na tia affiche bato bayepe sale pe bouger na sale pe milulu na Paris mon raté na sali pe biluna pale. Ok papa ngaku na kanisa ke non na nena hotel au boye na église aux courage ya rotubela ya rosenga ke pardon na ngana bon papa na wale sana poison na masasi ni yoka nyonso wana quoi senga pardon ce que sali mabe otila osa mabe mote mabe oyo ko o mokile yebi be o bazolanda biso ko lo bango be ba komango pe mabe zani. Oyo yebi ou bien bande comme suba yebi ba ko komango ba lobel biso mabezani. Mais par rapport au que en bonne relation na papa no papa ko bana mwana te mwana ne faut que papa no les cambonios ces anatana au senga papa 3 ans déjà c'est beaucoup liboso caméra message ni ko bana papa no na pesi pasteur Wale Sambote na sengi na nzamba batela ye. C'est ça. Pardon te? On a vu ce qu'on pardonne, ce qu'il camboise dans la carte. Mais on dirait qu'aujourd'hui on continue toujours à s'aimer trouble. Au moment qu'on pense à l'église, il y a pasteur Walesa par rapport au Kéye papa Richard. Alvin, c'est une émission. Il parle sur un bon thème. C'est dépôt qu'il y a parlé du peuple. Au plus na mutuka. On est là pour papa no asala rola ni lokolo. Au plus na mutuka yeba yeke egosoa. Na minute pour votre information, pasteur Richard na pasteur Walesa na ndenge na yokeli paraître que baza so en bonne relation à cause de la pasteur Diba. Présence non on a parlé du peuple. Na mutu ko pesa gi. Papa Alvin landanga bien. Nde biloko créer les pasteur Bostra makambo. Ya mutozio loka pesi et créer un problème. Nde biloko yango. Na église ils en a ba bon samaritain bateau ba soutenir Ève ce que sali soutient na yé famille à pasteur ba o ba ya na église pour église yo avancer té bandoki to za na mona ba église moko côté yo kanti na église na kambabo ndoki azate bien église pasteur bossa wana bien oyo so funda na parmi bato kanti ndoki moko zangi na kati toujours un social se déguisaka alataka po ya bima boye sikoyo ngana ke na soutenir pasteur Richard na événement sali Bible zolo bana biso clair la bénédiction ça s'arrache bénédiction ezate que on mérite il faut ou arracher dans l'église ennemi na ngali bosi za ka pauvreté na pauvreté te ennemi na ngali bosi ngwana siko ngana zui mutuka na pesi pour nzamba zongisela nga yozo bakena créer problème entre pasteur ozo mona te que elle vit une émission na pasteur Walesa.
Yo bebana Walesa jamais yé par koka ko ben so. To bebani na Walesa. To bebani na Walesa te. Walesa za papa. Na longwe pona landa o nzamba yibisinga. Oui, na o nzamba yibiso ce que tigana ce qu'on a informé yo. Est-ce que so benga o da impoli. Modèle longo là. Non non yo rateke babengo bongo. Soki nazalaka kuna. Batu oyo banga ba se convertir lene. Banga bongo le mitema. Batu banga ba bika. Moi bakaliki ya nzambe. Mama moko andimela na nzambe te. Mama moko ya 60 ans auto zo batem. Papa moko abando tema. Est-ce que batu banga ba zo wat? Banga ba zo lobiko ndene. Bakaliki na nzambe est différent. Batika ko juger. Batika ko créer ba polémique. Donc deuxième volet émission ezali. Na pambola yo lokolo ya mbibiso vraiment salinga. Question on assiste toi aussi ça papa. Toi aussi c'est na biso mais par rapport yani et là on a beau préparer qu'on a passé à Richard. Tout préparer nini? Que bosola qui que ce koye au pesi mutuka au pesi ope malobo lobi na parler du peuple. Tant c'est que ya yeba que diba alongwa de pas wale ça bien te na ndenga bien te. Bango baza approche na wale ça peut obéir rédaction na bango. C'est pasteur Richard a tuni bato di bazo salela nzambe nini a salela Jésus Christ a sambeli aza papa. Alobi eloko nini ekozala entre biso ngana ye. Oui, la Bible est bien clair. Romains 8, premier lobby. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que vous avez condamné, tu peux pas aller mais dans un cas de Jésus-Christ. Condamnation est parce que vous condamné. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Yo longwa na ndenga mabe ko poussa na pemenya ba o za pemenya wa na wa ça beaucoup bundana liloba na nzambe na ndo pese bizo ka Romains 8 premier bo bando bundana ngoko parce que je suis dans Christ na saka kindumba te na zana makamba masanga te na zana makamba ba complication te na za pasteur responsable de l'église et na ju directive bima lelo bato mabomo bazo bika bazo kangoma ba mama ba komi hotel na église et kodi mekoti bana mike bazo ba Jésus Christ to panzi sango na sali milulu na kankokolo bato ba yebele bato ba biki ba colonel ba général ba ndimeli nzambe to ke partout bato ba mbasu ba forme tout bato bazo ta poto bato bazo ta Canada bato bazo ya bato bazemi ba boti makamnyoso ne salami sikoye kinzama lobiki obima na mabe nini kinzama mona bikuna nzamba za na chemin na moto soki chitana ye koki asala na chemin na ye ikoki yango zo mona boye chemin koki asala na ye. Merci beaucoup papa Dibawanza. Batu ba condamné te lelo yo papa c'est biso chance te il y a 3 mois balobaki que 3 mois mais lelo la koki c'est 3 ans ozala wana oza maloba mabe ofingaka obeta bandimi na yo commenter soki baningi banweri yo baningi ba effacer yo bako créer biloko mo kaka po est-ce que somo na beti mondimi ya est-ce que somo na fingi mondimi ya on a ebe côté ya te o ko ngandi na te pour soki moto azana mwasi hein aoninga mwasi wana hein a évolué te soki ba ka mwasi pasi pour akabwana wana mutonde nani wa olinga te mwasi so bakabwana te a évolué na pesi adage oyo ke soki séparation ezali makambo sale maka. OK. Na lobi motuté Alvin neti boné biso ba papa bantu batope les batu binyo baza na église bandimeli nzambe batu basali ba 7 ans babotaka te ba 10 ans babotaka te ba 10 ans sikoye 10 ans wana ainga zo mwana wapi 10 ans botaka ta boti mais les batu ba miom batu mabumu ko vimba batu ba forme nyos dans la témoignage lesquels le solo peke na yo kaza ya solo que tant on a na centre réveil yondo zala ki moteur ceux qui baka ya ba délivrance papa Walesa abango s'occuper na onte yondo bango ko s'occuper na ba délivrance non fois ya bambasu ko délivrer bani batunde bamona ka musala ya mutunde ba pesa ke ba titre na tunique question répondre na otoyoka concernant yo panda ba période bango travailler na centre de réveil nazana esprit ceux qui baka eye yondo bango s'occuper na bango na prier pasteur Walesa bango prier aya ka dimanche à te ceux qui malade ni bo apesi bino di bo s'occuper na ngo prier délivrance et salami selon grâce na ngai nde bando utiliser exacte que confirmant non na biso ke batunde bamona ka musala ba lo ba bongo landaka bato ba biso wana tuna bango. Est-ce que vous pas la tête? Vous avez musala ou yozo sala Alvin wana zaraka boy. Batunde ba confirmer musala Alvin.
L'andès ko batona pour niveau ça na boy. Merci beaucoup, Pasteur Dibawanzami. Mais depuis pour qu'il n'y ait pas de témoignage, il y a des morceaux, il y a des délivrances, c'est ça, les assoustés. Ah, ouais, on a des pistes polémiques, il y a des Yangwana. Yangwana Boyaka. Yangwana pistes polémiques. Ils ont salement. Nana remplaçant. Et na ebité Nzambe. Nzamba Pambolo de Qualville. Vous avez tout le monde. Merci beaucoup, Papa Dibawanzami. C'est notre émission. C'est notre émission. Nan de Placide bolobaka na batunyo surtout que ndeto tala boy di bana ko réussir bozo que expliquer on wat les 3 ans to pèse Placide ma c'est moteur Placide mbote bisikazali professionnel ko kisama ouais bozo ki biloko na wapi bino alobaki ko réussir ouais nazali tano na place T ba bazo 3 mois ya bazo futa bambongo na salle bazo benga na ngal na bande nyoka ma d'abord mais ne ko installation siko bozo que expliquer on wat est-ce que ça bino peut besoin de faut bakanga parce que vous profitez ça qui voilà moi le ministère gauchette. Est-ce que ça vous dérange pas que vous avez évolué dans le ministère sans aux bénédictions papa non ya molimo et zaka bongo te ce qui n'a connu na répondre va peut-être boy bébé bénédiction ba maboko nyos pasteur bando changa wana ezaki bénédiction te o wapi yozo lukalisos ba maboko nyos changa wana ezali bénédiction te. Mutu nyonso botamaka. Bible le bien. Nzamba c'est Jérémie. Je t'ai consacré dans la ventre de ta mère. Ozolanda. Na libuma mama na yo. Moi na muke ozo consacré na nini. Je t'ai connu. To botamaka déjà na iloko nzamba. Ozolanda. Parce que la Bible confirme que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qu'il y a un chagrin ou bien tout le monde côté. Nous tu as wana maman beaucoup de ce pasteur ou aller sa tchabiso wana. Ils sont déjà bénédiction na luka bénédiction ni. Ce que vous le bon c'est-à-dire ngadim na bando zo maboko bien. Frère Abakouk ando zo maboko bien té. Pour frère Abakouk bandi église pour faire zongi pour sécurité mais la vérité. Ba frère mususu ba yoka na te o nga na tile ba yo na tikela ba église bazoma beaucoup bénédiction te il faut ba pambola bato wana il faut ba chama maboko wana nzamba sa ponyo uta bo mwana na yo okobimaka ko komona ndenge na banjo bima bo est-ce que la santé la bima to kuteni no wapi ozara moteur kuna to kuteni no wapi il faut comme ça nzambe lelo ko mobima poto Belgique na ko ke Canada bato kana déjà baza béni donc to kutana no libanda mboka. Ce qui peut-être qui peut-être n'ending tout ça est-ce que nous avons un peu sur action bimango mais ça là bien télé na que pande comme bo ya nathan comme on a été o sepela ndenge ndela ya Schengen et kangama pona papa non o comme que on yiba bandi millions so pona papa na nga ndela Schengen et kangama oh nzambe za roulage. Nzamba za roulage so ko ngania fongoli pona yo te ngindo lobi bongo parce que le roulage na aidé au caractère te peut-être azo épargner na danger mo va préparer à mabe na mboka wana a bombier d'abord a rozo ezanini a OK ka mboka wana a sala ba plein na mboka wana na ba poule man na ya sala ba plein bongo na yo pozo beta ba plein oh na niveau na niveau ministère na bandi na 3 ans ministère. C'est bon l'homme de Dieu, tu comme une souka ya mission na mission. Dernière question, est-ce que oyaka na bonzambe non na centre de réveil to oyaka étant que païen, ba ya mission Jésus-Christ na centre de réveil. Non na banda déjà ko evre na église. Les églises ya on mona na kenda otika ba sac ya ciment. Na kenda ko tika ba tol pour na ba ton église on nazaki président ba partenaire. Na sala qui déjà musala na Nzambe na sénateur na église mais na evraka à 100% te ndenge na evre na centre réveil ce qu'on a côté intercession na côté intercession donc l'intercesseur na bandi sur na chaleur na sina expliquer makambo wana na kopesa na mbote na batu na kati ya prière moko koyi ndé na se sentir ko na kaza na puissance Nzamba yebinga na kati ya osambelwa ozolanda est-ce qu'on a colissé le kouana et tika la bongo atana pongi atana uchola muka
Donc déclarer nzamba osala ba tubikam. Selon peu motema na nga malamu na ninga na mona muta souffrir. OK. O mbaso amoni siko ba moni to zano na émission ba elinga mutali boma. OK. So filmer mona muto mo liboma ba elinga ye na kati. Biloko ezaka kuna. Mama bomba ba bika ebele. Ah ouais, mama bomba. Donc oya na biloko na église no. Bengela nga moi simo liboma ya wapi waza liboma wapi. Donc biloko ya ba délivrance oza na mbongo yaka. Maboma bamba subani oya na ngoto yo. Ouais, ezako to bien loko poser une question au komona hein. Donc awa ebele ya. Ebele awa. Oya na ngwa. Ezaki biloko na kati ya nzambe na kati na moto. Kasi biloko no bana ko sala ko. Na ko na ko komati na niveau qui te mozo prier baka ebele. Et là c'est la polémique. Aïe. Et là ça ba bengo mbango ki on ko prier. O comme tu na niveau qui on prier le papa no ya molimo. Aïe. Tezalaki mo ba papa za moto no ba c'est pour ceux qui problème était likamboye mbana na nga bosimba nga basambela eza prier osamela pe papa non papa on les appelle jamais papa moi na kochela papa maboko na moto non papa ko ba ke longola ngeloko oyo balongoli yango eza likambo oui eza bikamoko ba masas ba biloko mo bongo osala eza te ke o kende ko boma papa ou bien na cha papa lo bokote omoni o sewa yaki liboma sotoni mama boni oza mala mkombo nani sœur on est là tu peux t'exprimer en quelle langue à lingala vas-y maman loba ozaki obana obela naiki malade na bando bela na tumusaki na babenga des troubles de comportement na bande komilo bela du ande komilo bela ko sala ba comportement ba makam tout oye awa c'est bon na pasteur abondela pona nga na yoki bien zamba bikisi na za pele oyo bezaka moko ba makaize beli ya mabuma ba trouble ba beta ba makuba oui azo sala nzambe musala oui est-ce qu'on a parce que onction ya papa ezo sala kati no ezo continuer na kosala so ko aider biso na caméra zamba pambola bino donc Bible le biango l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle donc nzambe soka pakole mafuta makamnyo so bozo na ba problème ici la na muke Samba problème bino tozana kilt bakala mingité boza béni son na ligne de Calvin 10 minutes c'est l'équipe boza béni zamba zana na bino na kopesa ba nyoso message balandaka pe o ba s'abonner te bo s'abonner na YouTube ya Liba Wanzambi Facebook Mission Évangélique Goshen bo s'abonner numéro nanga papa zo fichango o nyoso oso bengi aoninga mala leste aotindela ngamba moko 3 ans ya ministère message no ko pesa non tozo senga la loboko nzambe zala toujours kalikolo na biso nzambe accompagner biso na bavanyo surtout aza présent alanda biso ti tokomane na suka de eloko na sengi yo pozo landa biso na musika pusana pene pene ko mona loboko na nzambe ate to ya ka Paris to kenda ka Belgique mamsusu tozo te bazo comprendre pe bazo mona te nzambe bazo sala nzambe vraiment apambola yo na émission na ikinde liboso abundela pe basali ya nzambe basali na nzambe na bosolo bitumba o ezolanda ka bango nzamba zanda. Merci beaucoup papa Diba obela pe liboma te to reste en kobela liboma non pe sangwana non ezalaki ba obela liboma ba vendre bande pe otinda et ya kapé mais na tuni obela liboma to yoraki mona wale utabo mwana na ngai non na bela liboma te mais va wane yake buzaki yo non nazaki vraiment soki nazaki muta ba prière to be nazalaki pasteur moko ya lokolo libanda musu na kati ba ngai ba ramasser ngai ouais ba ngai ba ramasser na ko bela liboma te bomo ba mona ngai partout na ba événement na ba concert na ba prière na sambela ba bazo bika chaque dimanche na théâtre makamnyuza ka bien liboma na obela yeba na obia yeba na te bomba mananda. Merci beaucoup pasteur Diba. Nzamba sia ponyo utabo mwana na yo okobimaka ko komona ndenge na banjo bima bo est-ce que la santé la bima tokutani no wapi ozara moteur kuna tokutani no wapi il faut comme nzambe lelo ko mobima poto Belgique na ko ke Canada batokana déjà baza béni donc tokutana no libanda mboka tokutana libanda soki peut-être tozalaki peut-être na ndenge tozalaki est-ce que nzamba nga peso action bima bongo. Mais c'est là bien télé na yoke pande komo boya na temps komo na ete o sepela ndenge nzela ya Schengen e kangama pona papa no okomo ke oyiba bandi million so kuna papa na ngai nzela Schengen e kangama oh nzambe za roulage nzambe za roulage soko kanya funguli pona yo te nyondo lobi bongo parce que lobi roulage na ede o kaka te
peut-être azo épargné na danger mo va préparer à mabe na mboka wana a bombier d'abord a rozo ezanini a OK ka mboka wana a sala ba plein na mboka wana na ba poule man na sala ba plein bon na yo pozo beta ba plein oh na niveau na niveau ministère na bandi na 3 ans ministère. C'est bon l'homme de Dieu to comme na suka ya mission na mission. Dernière question est-ce que oyaka na bonzambe non na centre de réveil to oyaka étant que païen ba ya mission Jésus-Christ na centre de réveil. Non na banda déjà ko evre na église. Les églises ya o na mona na kenda otika ba sac ya ciment. Na kenda ko tika ba tol pona ba ton église on nazaki président ba partenaire na sala qui déjà musala na Nzambe na sénateur na église mais na evraka à 100% ndenge na evre na centre de réveil. Centre de réveil ce qu'on a côté intercession na côté intercession. Donc l'intercession na bandi sur qu'on a chaleur. Na sina expliquer makambo wana na kopesa na mbote na batu. Na kati ya prière moko koyi. Nde na se sentir ko na kaza na puissance. Zamba yebinga na kati ya kosambela wa. Ozolanda. Nde ce qu'on a kolisi loko wana etikala bongo. Ata na pongi. Ata la uchola muka. Na ko déclarer nzamba osala batu bikam. C'est l'on peut monter malanga malam na ngana mona muta souffrir. OK. O mbasomba amoni sikoba monde to zana na émission ba elinga mutali boma. OK. So filmer mona mutu mo liboma ba elinga ye na kati. Biloko ezaka kuna. Ba maboma ba bika ebele. Ah ouais ba maboma. Donc oya na biloko na église no. Bengela nga moi moi mo liboma ya wapi ye. Wazaki liboma ya wapi ye. Donc biloko ya ba délivrance ozana. Yaka mbongo yaka. Ah. Maboma bamba subani oya na ngoto yo. Ouais, ezako to bien loko poser une question au komona hein. Donc awa ebele ya. Ebele awa. Oya na ngwa. Ezaki biloko na kati ya nzambe na kati na moto. Kasi biloko no bana ko sala ko. Ako na yo ko komati na niveau qui te mozo prier baka ebele. Elo sala polémique. Elo mo sala ba bengo mbango ki on ko prier. O komti na niveau ki on prier le papa no ya molimo. Ya. Tezalaki mo ba papa za moto no ko ba. Pour ceux qui problème ekte likamboye mbana nanga bosimba nga basambela eza prière osamela pe papa non papa kochela maboko on les appelle jamais papa mwana kochela papa maboko na osamela non papa ko bakelongola ngeloko oyo balongoli yango eza likamo oui eza bikamoko ba masas ba biloko mwa bongo osala eza te ke o kende ko boma papa ou bien na cha papa lo bokote omoni o sewa yaki liboma sotonia mama boni oza mala mkombo nani on est là, tu peux t'exprimer en quelle langue? À Lingala. Vas-y, maman, tu vois. Ozaki, obana obela. Naeki ya malade na bando obela na tumusaki na babenga ni trouble de comportement na bande komilo bela du. Ande komilo bela ko sala ba comportement ba makam tout. Depuis oye awa, c'est bon. Na pasteur abondela pour nanga. Na yoki bien zamba bikisi na zapeli. Oyo bezaka mo ezaka moko ba makaize beli ya maboma ba trouble ba beta ba makuba za. Oui, azo sala nzambe musala. Oui, est-ce qu'on a parce que onction ya papa ezo sala kati no ezo continuer na kosala. So ko aider biso na caméra. Zamba pambola bino donc Bible le biango l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Nzambe soka pakolo mafuta makamnyo so bozo na ba problème ici la na muke. Zamba problème bino tozana kilt bakala mingite boza béni so na ligne de Calvin 10 minutes c'est leki boza béni zamba zana na bino. Na kopesa batnyo so message balandaka pe o ba s'abonner te bo s'abonner na YouTube ya Liba Wanzambi, Facebook Mission Évangélique Goshen, bo s'abonner numéro nanga papa zo fichango oso bengi aoninga mala leste aotinde la ngamba moko 3 ans ya ministère message no ko pesa non tozo senga la loboko Nzambe zala toujours kalikolo na biso Nzambe accompagner biso na bavanyo surtout aza présent alanda biso ti to komane na suka de eloko na sengi yo pozolanda biso na musika pusana pene pene ko mona loboko na Nzambe ate to yaka Paris to kenda ka Belgique mamsusu tozote bazo comprendre pe bazo mona ke te Nzambe bazo sala Nzambe vraiment apambola yo na émission na ikende liboso abundela pe basali ya Nzambe basali na Nzambe na bosolo bitumba o ezolanda ka bango Nzambe zana. Merci beaucoup papa Diba obela pe liboma te to reste encore bela liboma non pe sangwana non ezalaki ba obela liboma
bavant babando pe otinda et ya kapé mais natuni obela li bon to yoka mona wale sa mwana na ngai non na beleli bomate mais va wane ya ke buzaki yo non nazaki vraiment soki nazaki muta ba prière to be nazaki pasteur moko ya lokolo libanda musu na kati ba ngai ba ramasser ngai ouais ba ngai ba ramasser na ko beleli bomate bo ba mona ngai partout na ba événement na ba concert na ba prière na sambela ba tozo bika chaque dimanche na théâtre makamuzi aka bien libo mona obele yeba na obia yeba na te bomba mananda. Merci beaucoup, Pasteur Diba. C'est la fin de notre émission. Merci Nabil Bolanda Gibiso. Papa, Ozana Marubasuka. Na pamboli batunyo surtout bolanda mingi maloba batute polémique efutaka te rancune pe et boumara toujours ka bato na sina mona bato famille moko bazaki 3 bazaki na rancune nini bazui diamant bango bazaka 3 diamant neza munene mais batindile ki na bango akende komema mai era ke komema mai ba mi bale batikali balobi ke na biloko ya kolia oyo tobo maleki na biso leki na bango pe aye na mai leki pe azoloba na kati ya mai oyo na tshela bango poison po bango bakomela poison bakufanga na zwa diamant wana leki pe aye na mai bapesi biloko kolia leki alie après minute leki akufi bango basisi kopunda leki bayoki posa ya mai bameli mai bango mibale pe bakufi diamant etikali à cause de nini rancune bitumba oyo nyonso nzamba opesa bino so boza famille boza l'ensemble nde oyo nzamba bongiseli bino yangwana côté na ngai naza na rancune te naza na ba discussion te naza na ba makambo mabe na ningi toujours kaka musala nzambe na kombo Jésus Christ emata ezala likolo kobundisa musala nzambe te kobundisa pe musala na nzambe te ke ba pasteur bozo bundisa na bosolo nzamba pambola bino boza béni. Merci. Ok, papa, na bossa question moi ya ndemo gelo dera elembe alanda ki opé na ba enseignement pesa ki na France azala kuna na Paris alobaki ke net ke papa di bazo matamakasi boy ya alobaki ke place à route ke les centres spirituels va mal spirituellement parce que famille ekotaki moi c'est akotaki bana bakotaki moi c'est bana ko konza yo pe na élévation gloire nzamba mema yo moi c'est ya pe okotati ka comment diriger. Ah, moi c'est dans Azana soki mukolo nzamba obenge na ministère na lobby ba tchele ministère na parce que vous avez koloba na émission que soki famille déjà côté na ministère zama bi oui ce ministère ezali vision nzamba pesi visionnaire apesi deux visionnaires te visionnaire za moko de eloko ozali na me comptable la so utaki papa eza makambo koloba susu te eza makambo koloba ka kete séparation salami normal nzamba zolokom et des pasteurs ni ko pesa mboto ko tanga parce que confusion ezali oh il y a vrai des pasteurs ka na mboka il y a vrai ah so na tangi mi balé ba msuba sepela te nzamba pambola ba pasteur so vrai bon ngana tangi lo ata mi balé pasteur Richard oh il y a sec na mato papa na biso na tangi mi balé te ngana tangi aza vrai to faux donc papa Richard oh il y a sec nan oh il y a sec à matongi pasteur Richard na biboye ada vrai to yoka ba piège na yo so to wana papa zela ba piège yo yebisanga vrai ou faux ko ninga so na bi vrai autour de sumu susu ah ya na bi ke tika ba piège na yo wana to kotanga ba pasteur ya vrai na kombo bazé belé ba musu no ba bimiti yo ko bi ke nzamba pambolo ba pasteur yo so dans les vrais ya faux pe o yebite ah ya faux bazalis basala ba manki na bazo kende ko bimanga na basi basama ko bébé te kotanga ndete polémique ndé na boyi na ningi na ba problème. Merci beaucoup papa Nabiso di Bawamzambi. Tozali na katevi, c'est l'ambiance de notre émission. Mutu pasi. Merci. Bonne journée na vous. Nzamba pamola yo. Abi mutu pasi. Au moins